Il y a Gaulois et Gauloises de partout à titre de rappel. C'est 3 février. Bissonne surtout dans l'espace Balabala dans la commune de Banda sur l'avenue Lubumbashi, numéro 250. Référence à maison communale. Toya est belé, tout le savon, tous les gars, on est belé. Tous les gars, on est belé. Et on te bengi le 3 février, le 3 février, entrée gratuite dans Banda, les soirées dynastie. Tous les 41 chansons comme Lituka, Ouragan, seconde chance. On te bengi bino ya mobondo. Entrée gratuite. Yara na mbongo na yo, omela olia mon tout toko. Invité surprise Bazali. Alors dans ces cas, je fais appel à toutes les Gauloises et à tous les Gaulois. Venez massivement quand il va faire le bara, pour y belé, pour y mobondo, tout l'exemple que tous les Gabon est belé toujours. Gaulois pense à moi, Aza déjà né quand on a qui. Nous venons sur un comme la rana, on a un message, Nazara, on a donc pour y être belé, donc on a un ensemble poussé. Ouais, Gaulois c'est gladiateur, ça général 3 étoiles. Na bengi sibino na banda na soirée dynastie. Oyoka ba visa ba Wentensi, ba pigeon voyageur, boya ebele entrer dans le gratos. Kitoko plaisir à tout na sepeni. C'est-à-dire souana olingi olové. Oyoka elengi ya rumba ya dynastie. Oya to lever ensemble to bina ba rumba, ngana obina na biga déjà. Yo pe yakana oya yo bobina na ye. Donc, on bengi bino ba Gaulois ba Gaulois, c'est rendez-vous à ne pas manquer parce que les alliés soirée moko historique, Toyoka ba Ouragan, ba pigeon voyageur, ba éliminé ngai moko roi ba Gaulois Fabrice na kozala wana. Toza pe na invité surprise na biso to boyo lo ba kombo, to lo ba kombo avant dernier jour à événement. Boya mo belé massivement venu pour faire part. On est ensemble cette sorte de Benzema, équipe nationale toujours. En tout cas, Bazolo Banassé mais yo tiena baba fleur o ya yo ekomi zana na soutenir na no équipe na biso ebeta lelo ba bonne chance na bino mais bobo sanate muto alingi pena to gagner équipe réussir azo li bandi ya bogis akende ko tikela ngo edingo bien mort aza la sacrifier pour to gagner na mboka bogis et l'ongino sur le tali on mon ya ba congolais mais sur le tali ka kota li bandino coréen différence wana kande na yebaraté et l'ongino bo mon congolais pena mais sur le tali kota li bandi awa coréen bogis na ko manquer au respecter mais na ko yebisa yo avolongola lipoti na liso muninga tala pena na liso non. Moi, j'étais à Lemba là-bas chez Yaba de Martins, que son âme me repose en paix. Je te voyais là-bas tout le temps. Au bandar Sokola Bakia, tu as vu qu'il y a des caleçons à Yaba de Martins. Et les locaux transam ma belle. Bogi, si yo boma vient à biso Armangolo, pose-moi si na yo tient na katandaku. Tu te souviens encore? Moi, si yo zane nandaku. Au moment mobile, il pose-moi si on a. Wana yo bino masolo na boya ko beta raté. Boya na ba TV sans disque yo mona bato ba imba fond congolais ba ya ko manquer bato ba ya ko zanga eloko loba après kozala na wenge pesa biso de vocal à succès à part oyo wera mela yo nanko pe tikala bongo yo bando sela on ba rediffuser ba émission ti okota sa mabele wera pesa ba ambulance na Kingasani akabola ba bis na ba match yo sala nini. Ah non, que non malembe. Ah, toza pena non, que non malembe pena poto se comprendre. Oh ouais, rakabela batu yo kabate bogis. Ba mela ranzembo te. Ba mela ramtunzembo te. So ouais ramela banzembo. Il fallait luka o eleki wana o sa elango succès lelo. Omoni ko silande comment ça sabino biloba loba. Bogis mukinza koko na yo, lifuni ya koko na yo. Tala onyama li bandi nga na eba bata mabandi bazaka bata valeur lelo so mboka na biso zo pola kapo bata mabandi nyoso bana mba maele te nga moi j'avais parlé avec Yendi Mos il a demandé pardon à Weranson parce que na wera na ye bazaki bango tout ba invité bango wera te aza producteur te bango tout bazaki ba invité alors il y a yebi place ni ombongo on les appelle déjà ça là ba voice à 5 pardon
et asenga na biso kutu to sambela pona e en état critique wera aider bato théâtre mais bon na pototi ka pona opesa mutu mbongo peut-être so aza mbongo mutu eloko déranger yangwana bata théâtre basé belé na mboko a pas o wera mema na poto musicien ni ne sa mema ba na poto mutemo wera za nango yo za nango e bembeno yo bogisi yo libande zongela na plateau boye kizengi ya mukolo boye pena zoba ochelinga ba crédit tangu bino boyaka na média wana wera tindi muta fingate mais au moment où je vais passer avec le réponse na comme impoli et puis je suis impoli pour na batu tout baningi ko se respecter te na nga impoli yanga ko déjà sans so pour na za éduquer na tangate bogi se bembe na yo oki tala libandi bonyama mutasenga ba pouvoir na nini mutasenga ba pouvoir na poto au moins la place au salle émission yebanga na yelo droit de réponse kawana lokwa bolingo pe maté o tie longi bolokwa chacal mutu libandi yo bogi si olata bilamba soza mobala tembe les gars sur na plateau oko lapa na vie na yo impesi nyamba biso to yebanga bata mabandi osili singa pena posa mabandi libandi ya bogi seza zongela donc omona mutana libandi koleka pose mutana libandi leki mboka mubimba tout fino nyama semba nyama yo na poto vanda na dresse tout fino nyama tala bolole o nyama li soko to kuti mta parchoc zoba nyama toro batu ba na loko te na porte na musique o sakana batu tout fino mpesi na obogiso yo kyango mpesi na li funi na yo kyango yaka li su yo mobala tembe comme vous êtes les éduqués nous sommes des sans éducation parce que ngala ko lamukana ndaku na ngate na yeko finga batu non soko touché wala ngala na éducation te fona finga yo pour comprendre que yo mto na éducation soko eza pena pona mbongo solo oyebi place o kesengela mbongo no na TVT biso to zalaka épreuve ngo elakisa kiza banzembo eza donc sentiment na minoka na komba wera bogis kizengi o nyama muto alokwa lo kinini ni centre batiela bilamba nyama tout fina nyama muto alokwa li pape zanga semaine nyama forme mabe te longo kwa lizita kuanga nyama tout fino nyama alokwa mbele ya fumbo alokwa li kikalungwa soya afungula mbanga li bande zongela elekiti na TV yoko bimilanga sona kutele lo muta libandi yoko pesa nga kanda yo bogisho mpesi nyama wako bimisa libandi na journée watu baozi la match ba gagner to sala oni ngo ko loka biso na libandi munene bongo zongela yo faut sacrifier le pour la match lelo na ni joueur o msusu raté bio comme ne suna bongeli yende ye joueur on dit combien en tout cas papa le bosunga biso bo chamato pesi bino da bogisi on do sacrifier pour la match lelo en tout cas bosunga tout final yo bogisi yo ta musicien sans podium monyama yo ata na matanga pambo chaka ban na muto ayambi ozomona pinake mutuno esa bien te bogisi yo bela libomati biso bato zaino na balemba na toyebi ko bela mututi nga na ye ko landa ona répondre yo pour éclaircir libkam oyo lobi ya yandi mosi bia senga biso ba pardon beskise yé pas aucune information bien depuis mutakota ke na divulgation ça journaliste na mosi na yeto solo laki yo ya ko lobango sur base de quoi wera ko mema ya ko mela yandi mosi mbongo a bénéficier kana ba oya memela bata théâtre na poto siko yo étant que musicien peu bata théâtre basé belé zota moko o meme na poto li sokwa koko no nyama yo bogisi pema yo sakana nanga oyo zo lingo meka wana ndenga kondo ona loba je n'ai jamais banga mutu o wana ndezo meka odile manzaka sepe ya mboka lito ya mokonzi wana nga mpesi nyama mutazanga mukanda na poto la libanda nyama tala Mario o nyama yo beta li solo alo expliquer maintenant ndo yiba décalé ça fait Bado Martin City expliquer maintenant yeba oyiba parfum na lemba na kwa wana na boutique a ser na biso yo bengo te muyibi nyama tala maléré o nyama musicien maléré mutako beta li solo nzembo yo mwana nzembo a succès te ayako tiela batu ba nzembo ba titre doléance kasi yango tikala muta ba doléance na vite mo so tana ndaku ya yo oboma vena so armango lo poza mwasi na iti yo ngasa otiko mutu normal makila mwana ya mwana mutu ko tona sama belo kansa ko tika normal mondo bela liboma liboma na ndo bela na komba wera ngape na za wana pona ko expliquer yo bogisi lifuni ya kokono est-ce ko kanyango bien voilà to sacrifier pour la match lelo oki mulimo no to ke tika ngo pa edingwe pe azasa na kisite ye mo pe bakoma obeta bete to ke tika ngo te pa mort tele libanga opéron tumbo yo tindelanga vidéo
et au sauté bato baoke baozela batala match yo ya kolobisanga makambo nga nazozela te kokangela bato banzela bale ndeni mboka mobimbe koma boye bakokata connexion te mpenza omona benake wera na bamapangu partout il a 58 parcelles bolole ya bogisa senga pouvoir oza lokola bato babanda okima classe mingi donc yoza baforma bato babanda obima na bana classe bao babatamaka na babank mpo na baréponse oza ndenge moko na bango mutu aze longo mabe boloko eka ya mbisi nyama fazer na poto sans adresse mutu alala mario ti lelo depo okenda bapoto ozalaka mario yo za nzembo nini ya succès yo ata vocal moko oza nango bimisela biso toyoka ti tala ba merci papa chéri oyo bayokisa jibe soni na mosala nyonso asala bakoma kolela banzembo nanga opesa mongo ozwa te yo place bafunda bato te tala bolole oyo nyama musicien oyo ya nani ya nani musicien yo kutu oza musicien so ya mabele lisi yo ozalaka na orchestre nini yo bogisi yo bopema soki pema soki nani elongi mabe boye mutu atie elongi mabe boye loko aveni ozalaka na masina oyo nani nini aveni okutu ezalaka nini tu fino nyama ekoya aze elongi loko apo mokali nyama mukinza na onyama yo boni wara camarade na odile manzaka nzakama na hotellerie bakola camarade na bande boya ko bande kombo musu bozala na hotel ya wera kombo bozala na hotel na vie kaka ya wera kaka ngala kolemba bino te batu misusu baoloba na se yo tie babafle yango na yoki yo odile manzaka nzakama kalizeje oyo nyama mutu akokotambola bien te nyama mutu ana mosomba nyama mutu amaladi ngo apapamba nyama tiber tiber oyo akoleka kotika tiber na mikro akopesa bato tiber nyama moi bakisi